Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Desho Denar TV, tu es le sous na banda kuna bino kaka bon mo mesano na nzela biso ya bilili. Merci beaucoup na nyonso ba s'abonner sur Desho Denar TV. Ceux qui peuvent s'abonner non c'est purement simple et gratuit. Ceux qui ont na téléphone, tala na sa image ba komi s'abonner na couleur rouge. Cliquez wana ko s'abonner en wana. Dossier na biso ya lelo eza pasteur. Yaya ba pasteur nde ba bomi mokili oyo. Soki mokili oyo zo kufa lelo ba pasteur. Mais quel genre de pasteur au tozo lobele na Desho Denar TV ça l'a branché tozo qui na développement sikoyo. Yoka yaya mokili eza ya kokufa. Mokili eza ya kokufa me banani ba bomi mokili o yaya batali boso bazo boma mokili ya Nzambe les faux pasteurs. Pona lobaki pasteur ni tozo lobele la awa les faux pasteurs. Je pèse bien mes mots na lobi bien les faux pasteurs. Bible lobi bokoyeba bango mikolo suka na bilembo. En fait, bokoyeba bango na misala na bango mikolo suka bokoyeba bango na misala na bango. Bakoya na kombo Nzambe me bakozala ya ngai te. Bakosala ba miracle na kombo na Nzambe me bakozala ya ngai te. On est là des faux pasteurs. Bango na tozolobela. Yaya. Na ngai na loba boye. Na dévolé na katia 3 même. Na combiner ngo nyonso misato. Pour ma pasteur oyo na lembi koloba yango awa soki tolobi ba bia yoka frère azoloba soki tolobi ba bengi biso ba antichrist non biso to ba antichrist te toko dévoiler bino voilà nous on est là soki tolobi mabe na bango ba lobi non boyebi te bible lobi mikolo asuka ba antichrist mais ba antichrist nde ba voler o biso to lobelela et ce sont eux qui sont des antichrists parce que ba ko voler derrière la parole de Dieu ba ko voler derrière la Bible. Ils sont venus escroquer les gens dans l'église, mais voilà, nous on est là. Nous on est là. C'est eux qui sont les antichrists, ces voleurs des pasteurs, escrocs qui sont venus derrière la Bible. Yaya, nous on est là. Toko telemela yango tina suka toko lembate. Ce qui te lobi ba lobi ah, mais bilembo suka nde yango bango bazo sala. To take dossier oh yaya, eza grave na bisu eza grave. Non tu kozwa image moko tala eza ba image musu ba otindela nga pona sa nango ba émission na tali kaka image we na lembi nzoto na koka suko sa l'émission te donc na lembi na tiki na image à côté impossible incroyable à supporter yaya batinde nga image moko soko za na besoin image wana benga na numéro de Desho Denar TV yango wana komelanga kaka tinda image ya mama wana na église na tindela oyo tala po ba image abo yaya soni na ba émission boy na kosala ngo ndenge ni natanga biloko nzoto ya mama na émission non eza soni to respecter batu na bandako yaya batindeli ngai image moko ya délivrance ezo sala na église mais non to komi wapi na ba église na yebite soki eza vrai benga to komelanga na WhatsApp numéro na ngango wana gravé na pesa yo image wana otala soki eza bien yo lobaka ke eza bien ko sala bien yaya mama bazo délivrer na église. Mama ya gaya tala ba mo mususu moyena tangeza tendenge to yokana na bino to cacher ba mo pona bana na ndako émission oyo na ebite na ngena sala ngondenge nini mama atikali ndenge ba botaye oyebine to botaka mwana oyebine mama botaka mwana ndenge mwana yaka na mokili ndenge mama wana atikali na église je ne sais pas qui dimanche ou la semaine mais en plein service pe mama ya gaya yaya mama ya gaya yaya mama ya gayar mama ona sko ya gayar atikali ndenge babota ye yokanga bien ndenge na lobi ndenge babota ye c'est-à-dire nzombo libanda kumfundu libanda c'est-à-dire mama a exposé na église batu plein yaya batu plein na église mama ngo paza mama nzoto mikete mama gayar yaya mais moyena détailler mama o ezate yaya soni na ko expliquer o bloka bwende nini na ko expliquer on ndenge nini awa ndenge ozotela ngaboy na banda kotanga ka biloko ya bongo yaya koma na numéro de Desho Denar TV tinda kaka image ya mama na laksa yo tala to komi wapi avec les pasteurs to komi wapi avec l'église on est où avec l'église yaya mama na longoli bilamba ko banda na foulard elongwe elamba likolo elongwe na lobi bien soutien ekei liputa soki ekei mama longoli na kading yaya na kading tantôt zo kaisa na onko sa me komana la tsao image wana mama longoli na kading mama atikali ndenge babota ye na église mais na lobi boye so bazo sa mutu délivrance to mona bakanga moi elamba moi nini pona ko protéger mama wana za l'exposer te yango démon ngo azaki na nzota mama wana aza démon ya mutaka
Juste question. Démon wana za démon ya mutaka alingaka elamba te to ndenge nini? Mais soki démon wana alingaka elamba te bon maman na ndo vivre na démon mutaka ndenge nini? Juste question. So vous en avez besoin mon image au comment numéro des shows de Nar TV na tindela yo tala. Moyena cha aweza te bana mike ba olanda émission oyo. Ezo sala son. Moyena cha ezate oki kuvanda na ndaku na yo na bana na yo na mwasi bo oki kotala mama ya mukolo bongo te ni. Et puis aza mama ya jeune te, aza mama âge avancé. Et non. Non, ba délivrance est comme wapi. Mais protéger les gens. Bon protéger ba tout le temps besoin ça la délivrance, protéger les gens. Et quel genre il y a délivrance? Délivrance beaucoup mis dans tina bulumbu et mutakale longwe na YouTube et keko kota na ba église. YouTube ba balingi mutakala po batala ba cliquer ba vie kota. Ce qu'on église pe bo memi mutakala kuna bo ce qu'on église to ça ni to cliquer ndenge nini. Mais c'est horrible yaya. Quel genre d'église? Nabiso baza en plein service église les a plein et les mamans et les papas et les enfants. Maman ya mukolo bongo ni. Na moyena cha photo ezate poso na cha photo ndenge na sala ke mission na photo à côté maman za ni na kokanga ye photo ndenge nini na kyo kolakisa nidité ya maman mukolo awa na émission te. Mais c'est quel genre ya ba pasteur auto komi na bango to kangi premier point ya pasteur auto ki na deuxième point pasteur moko bakangi awa na nani na Bruxelles na Belgique. Eza news eza sikoyo news ya sikoyo ya lelo to za le 20 lelo le 20. Oui, le autres le 20 ou le 21. Ouais, d'accord. Toza wana na ebi date ite talaraka. Le autres le 21, je suis sûr. Le 19, le 20. Voilà, le 21. Nous wana il y a le 20. Pasteur oyo ba timbeli na ba mindele yaya to revese na degré moko. Ba pasteur ba tu mwindu te. Mindele ba timbeli nani pasteur oyo. Pasteur ba miracle na lobi bien a na Bruxelles. Na Europe, Bruxelles. Mindele balobi comme phénomène moko oyo bazo comprendre te bandi ko kota sko na Europe. Omoni ke bango bando comprendre. Phénomène ba benyango phénomène ba bieza phénomène mu pepe moko ezo ya ezo kota. Bato azo kota na mu pepe wana en Europe, banani nous les Africains, biso batu mwindu. To yena phénomène des miracles derrière la Bible, miracles derrière la parole de Dieu. Or ce n'est pas ça, or c'est faux. Yo kasko na fungolelo mamuni elekao. Mindele o ba yo ki sango ya église o na Bruxelles. Basali investigation car ndenge ezalaka baye na caméra cachée na banzi bande comme sou ba koyeba déjà événement au parce que ça siko eza récent hein, il y a le 20 baye na caméra cachée ya koya na église wana ba quels sont les miracles o ezoleka wana eza vrai ou faux yoka journaliste moi sina ya mobali baye ba koti na église wana lokwa ba couple ba vandi ba témoignage bandi ba ba outi partout ba outi ba Lyon ba outi ba Lille ba outi partout ba sangani na église wana ba beza église a munene na Bruxelles esangisaka bato bauta bisika na bisika ba miracle bandi ba bandi ko chambonga mabonza pasteur azali na besoin 5000 euros na mabonza pasteur ye moko azokengela kikalungu benga ngo kikalungu komo naoni sac wana mabonza panier pasteur azokengela panier atalaka bambongo bato bazocha abi jusque là na omona ba biya ba 50 euros te bino boyeli mbongo to boyeli le banzambe yo kasko mindele onde bazaka kirie pasteur tanga zo sa ba mouvement ye côté ba mindele ba vandaki tanga oleka bakangika photo ya montre na wana ba zoomer ngo track ba zoomer film bando zo caméra cachée non tanga bake ko examiner ba zoomer montre na ba zoomer montre au pasteur ala teza na valeur ya 12000 euros mindele ba zo bate biso nde toza maele te mundele soka ko tala bino na église aotala ne elambo la teza combien sapato la teza combien ozwaka combien osalaka wapi yango bakanga na bato musu na ba dossier musu na poto mundela zoomeka montre kaka ya pasteur alataki tchak bake na on internet ba checker batali modèle 12000 euros montre azali na besoin 5000 azotala kikalungu soki panier nanu 5000 ekokite boketi na niveau koloba na bato baya na carte bancaire boye na machine ya kokatela oto kenda osombe ya biloko na ba magasin muta koti nani ozubi biloko na magasin bokoti carte bakbeti code taille kati mbongo to komi wapi église wana baye na machine balobi nini atape ya carte yaka na carte okoti sakaka ngana ndo moya makambo on dira aventure mais c'est vrai eza ya solo documentaire o esalami ya bamindele o bake na caméra cachée pasteur azosenga bato bandimi baye na carte yaya olenga mbongo ezaki na poche olenga mbongo ezaki na porte-monnaie olandi na carte bancaire
Tokomi wapi na ba pasteur. Tokomi wapi ba escroc ba derrière la Bible. Ba vrai serviteur tozoye ba bango lisusu te. Ba sala solo ba bungi, ba sala solo ba komi 10%, ba faux ba ke na 90%. Tokoye ba serviteur de Dieu ndenge nini, c'est ça le problème. Moussala nzambe za na ba serviteur a bien bazo sala. Je dis pas que tous les pasteurs sont faux, mais na kati ya ba pasteur toza na 90 ya faux, totikali na 10% ya bien. Sko okokweya na maboko ya nani. Toke na point mususu délivrance, asali ba tu délivrance. Et puis ba délivrance on a bien, ba mama ka bino nde bokweyaka. Ngaye, délivrance e bandi papa moko ta kwei. Mama mususu kuna ka ndenge boganga loko asoso ba toucher ba manki na ye. Yaya. Yango na bien. Bana basi ezara nini? Yaya mama moko ayebisanga s'il te plaît to solo là, Bana basi ezara nini? Délivrance e bandi yaya bana mibali tu baleki, muta gangi te muta kwete. Mama moko. Mundela biyoka ndenge bazoganga ba miracle tala soni. Et puis miracle on ka kezwaka basi. Yango bana basi ba monela bino bo ndenge nini. Makambo na oloba mikolo nyonso ba mama kaka bino bo kweyaka na église, bino bo bimisaka prophétie, bino ka bakanga bino na ba pasteur, bino ka makambo nyonso kaka bino kaka ba mama, kaka ba mama. Tokomi wapi? Totake babandi ko sala ba délivrance. Cameraman no ba yaki mi balé moi sinon bal ba eloko ba couple. Nzoka ba zena ba couple te tala côté ba yeko kanga ke escroquerie à pasteur oyo. Nzoka ba yaki ndenzela moko ba yaki investigation ba makambo ele kana église wana. Kende ko sambelela mundele pasteur oyo. Ngai desho. Ake ko sambelela mundele oyo ndengo za wana oye a oza na problème ya robota mwana mobali. Ya. Mundela ba tu journaliste. Mundela ba tu journaliste ba yemi balé ba fente lokola couple mais bazaki couple te ba ye investigation ya koyeba si cela est vrai ou faux. Kende ko la mundela bato non ndengo zawana na moni ke non oza na problème ya conservation mais guérison ta okobota mwana mobali. Mundela bimi abime tien mais bato baza sérieux te mwani ya mobali ya zoebisa nga na obota nga za de na bana ndako. Ngaye tala qui escroquerie côté bimi mindele ba bimi libanda ba bi non c'est faux, on a zeb c'est ça ce investigation mindele basali soki to lobi bobi te yoka frère azoloba te balobi na Mikola Suka yaya to ko dénoncer bino Mikola Suka onka na nzota ba frère e bongo bino nde Mikola Suka te soki biso to bi ba antichrist yaya antichrist te biso to ko lamusa bana nzambe. Quel antichrist? Boko saraba maman to lobate, ceux qui te lobi boem saba maman ote, bolandate, c'est l'antichrist. Non, quel antichrist? Quel antichrist? Okosi mundela batukuna ki obota mwana mobali. Nzoka mundela za na ebi anza bonne santé, ba yende investigation ba yeba so mambo sa les ya vrai. Oye kugendo ko yebisa bango no ndenge bozana na moni bozoluka mwana. Yaya. Baza mwasi na mobali te, baza ba journaliste. Baye ko sa nde investigation baye na cc baye ba makamni yozo sa na église makamni yozo sa les RVC que oza les faux non dala buzoberi o ngala zobenga buzoberi ya mindele o baye na église oyo baye ki investigation parce que ba yoki sango église wana trop nazana komba église na Bruxelles. Mais na kotanga komba église te po bino bolingi vérité te ceux qui te lobi vérité bobi a yoka voilà komba église ezali mais boko mona na ba émission na ba chaîne mususu ba kotiela bino komba église wana voilà nous on est là mindele oyo ba yaki investigation yaya baza journaliste moi sina ya mobile mais ba yesko ba mikosi loko ba couple nzoka bazali ba couple te caméra cachée ba na caméra cachée bazo filmer makambo nyonso ya ndoli kana église wana. Nasuka yoka pasteur wana ono boya na sambelela bino nazomona ka nde boloba ko ono nzamba la kisingai boza na problème à conservation bozoluka mwana tchana sambelela yo kobota mwana mobali ya soki boto lobi to bimisa ba vérité na bino ya boyi yo lobi ki antichrist donc antichrist kaka biso bino te boko samba Mikola Suka boko samba bino. Parce qu'il y a qui ressemble la mindele à bato baza ba marié te
na répété à koloba ke baza ba journaliste ba yemi balé moi sina mobali ba kosi lokwa ba marié nzoka ba ye ko luka caméra cachée ba zozo image pasteur kende ko sambelela bango o kende ko laka journaliste abato no o robota mwana mobali journaliste angana marié azana bana na ina ndako o ba yene aza mobali na yata aza collègue ya musala tala buzoberi tala ke escroquerie ndenge bimi ba lobeli yango na ba chaîne na bango ya mindele esali maona passe ba beza phénomène ba bengi yango phénomène c'est-à-dire il faut ba luka moyen ko arrêter yango donc bientôt ba sora ba mususu ezoya en Europe oyo bientôt ba force église wana nyonso boyoka makambo na bino mais sali bientôt yaya na ke na troisième point toujours les pasteurs pour nazo kangango nyonso awa nazana ba dossier na bango ebele na ninga rolo bango te pour ce lobi ba bia yoka frère wana zo loba frère okiko loba boete mais yé to loba boete ndengeni rouge comme rouge noir comme noir ni pour ni contre vérité sur vérité ça c'est nous des choses de Nar TV mais yo lingna loba te ndengeni na loba te pona nini na loba te pona nini pasteur Marcelo ate yakati kasate yaka bien to loba te ndeni Roger Baka azote ya pe azote ya bien Roger Baka azolo babiloko eza clair na mona mama na biso nani mama na biso Abigail Ndombele atindela nga ba prédication ya Roger Baka ebele Abigail Ndombele atindela nga ba prédication ya Roger Baka ebele natala rango Roger Baka obimisa ba vérité atindela nga ba prédication ya pasteur Marcelo natala kayango mais est-ce que biso to loba mambo Marcelo a ou bien Roger Baka non toujours loba bato bazo sala mabe il y a des faux qui sont infiltrés parmi les vrais mais voilà nous on est là ceux qui to lobi bokemba ngwa te non c'est l'antichrist antichrist wa yo zo ko sabata antichrist na yo zo mona ngo bien obombi oya ko loba antichrist po ba obimisa ba mabe bozo sala non yaya toke na troisième point pasteur mosusu yaya pasteur oya tomboli mama photo neka ndenge na cheboy pasteur a tomboli mama ratourné Batista kuna na bakiti bra to komi wapi est-ce que yango peza ka kolongola milimo na tuni boy yango peza kolongola milimo ba tomboli mama na bino azaki malade na bakiti o woso na bité pasteur o azaki jidoka to katier na ebité po pa na biso ba jidoka nde ba mouvement boy ezalaka po abeti mama te guruma wana te guruma wana même pas te guruma wana kata guruma pour te guruma c'est autre chose kata guruma c'est-à-dire azui mama complètement des épaules atie sur des épaules whoop yaya anda te ka ko bamba mutu bongo te mais niveau pasteur o ya bambi mama na bakiti tala we na vandi natali et puis nyoso okaka ba mama moko balongoli milimo na Belgique on a betel bino ya église wana mama msu balongoli batiki bilamba mutakala mama o babambi na bakiti bana basi bozo mona makambo bana basi bozo mona makambo weke ba monela bino na degré moko mais bana basi bo fungwa makoba mama ba monela bino na degré moko o ko tena église kaka o lo bana ngo pasteur John Ngefa prophète John Ngefa boganga kanini biloko alokuta boganga kanini ba mama boganga kanini mama moko komelanga na message yebisanga biloko o ba mama boganga kazaka nini mais non balongoli mama mo milimo na libomo azo ganga mindele ba okama babi yoka ba krindenge ezobetama mama msu balongoli bilamba benga natindelo video ya mama otala nina lobi ndenge babota ye mama o bate gourmet na pasteur kata guruma likolo ba kiti ba mais basi bena basi ba mama bazo moni sabino makambo bazo moni sabino pena mi mona mbwa penza ma mona mbwa pe ba yebika ba mama nde ba très faible être moko très faible comme la femme na monate ba monela bino na degré moko na ba événement nyonso esalami mobali moko ta koyi mobali moko te batiki bulumbu mais mama batiki o bulumbu mama ba bambi on a kit mama ba bimiso milimo na libomo milimo on peut ba bimisa bino chaque dimanche c'est la même sœur o ba bimisa ka milimo chaque dimanche c'est la même sœur qui tombe à l'église
Oui, le binango pasteur mususu qui côté à un séminaire na kota ki abi le même sœur qui tombe à l'église et c'est à quoi qui n'endenge pas télémi et lo comment bimi kati na été parce que vous verrez c'est le même sœur qui va tomber encore le dimanche prochain. Beaucoup est la kanini. Bana basi beaucoup est la kanini. Na kangi po wana parce que na fungoli kaka po yo comprendre parce que plus ce sont des mamans qui comprennent pas. Bazwa kabino facilement. Bazo kosa pe bino facilement tala biso ba msu tozara to vandi bwe na kiti na otala yo na oseka na bita amona biso pe azoba na ye ozo teya ou bien ozo sala ba biloko mo ba adoration ezangi tina ya ba mbwakela liboso a cher ozo sala adoration ou bien tozo sala modération yo za wana pona ko bwakela to ba mbwakela. Vous trompez l'église, vous trompez Dieu, vous serez puni un jour vous boko zala na etumbu mukolo mususu bozo na ba mbwakela na bino na cher koya kokosa batu bosambelaka nzoka boya bata lokuta bozo sambela na minu kasi na mitema te mitema na bino noir comme le corbeau minu na bino pembe nzoka tromperie minu na bino pembe yango te la kisi bino tromperie mitema na bino noir lokola corbeau ba ventrier et ça li bien te yaya ba pasteur ba bomi église pasteur on a le bible atiki mama bulumbu ndenge babota mama numéro des shows de Nar TV ngwana lo bakaka tinda pas na ni vidéo ya mama bulumbu na église na lakisa yo tala na ko cha biloko abwe awa te o tala ngondeni mama mukolo ndenge wana mutakala na église na lobi bato belé na ba micro bato tout plein en plein service mais on est komi wapi délivrance ndenge nini wana quel degré ya kosambusa bato soki mama ona bana nepe bayaki na église ya mibali batala nzota mama na bango ya toza wapi. Maman on a ndenga tikali ndengo wana soki bokilo na epa zaki na église bokilo na epa tala nzoto bokilo na ye non toza wapi. L'église de Dieu est saint ou sainte. L'église de Dieu est tempelo il faut à la sainte. Est-ce que soki bokilo no azali na église atala yo pendengo tikali question na tuni oyaki église na bana na yo batiki o bulumbu bongo na bana no yeba na église mutu to azui filmage. Parce que mutabimisi ba vidéo o yaza frère ou bien mutazali na église mutu tout nazo mona ba mutu na vidéo et quelle banda quelle est votre dignité maintenant à l'église mais non et ça li bien te yaya non mokile kufi ba pasteur alokuta ba yebele mususu ye na Bruxelles ba bimisi ye maman escroc montre à 12 000 €. Ba mindele bazoka moi 12 000 € la montre miracle. Ok, donc la kamundela bato baza même pas ba marié baza ba couple té ba kosi kozala couple. Na mona une église mususu abo esera ya uti Kinshasa mwasi abato abala. Bilo kasi mwasi soka abala ifo za na no. Mwasi wana abala ya na église bo lokwa ka ba ebika ke muntu soka uti Kinshasa aye na poto ye ko luka libala. O sérieux ndenge za wana nzamba la kisike ozwa mobali moko ya bien nzamba bongisi aomoni sanga aotindelo mobali moko bo ya bien. C'est Rabbi man église voir le bien yaya ngana marié mobile na nganda tininga na poto na bala naza mwasi abatu na ende na poto na oze ya mobile na ngazoya mais kuna pasteur ayibisinga keno nzamba zo lakisa ye keno azotindela nga mobile moko bien nazala ka tranquille mobile moko bien zoya ko balanga yaya ce qui te lobi ba bibi so ba antichrist et bon yo biloko yebisa ki sert voilà yo yeba ki te yo za antichrist po kosi mwasi abatu ya libala une femme mariée. Ok, donc c'est ça qui nous a la question que mobile a bien zoya, c'est rabimi azoka mwabite. Na bala papa, mobile na randa tininga na poto. Nzambe, bino, nzamba ko tsambisa bino. Yoka, yaya lobi toza na émission na biso en direct sur des shows de Nar TV, émission ko banda na 19h juste to bandi. Zo numéro na nga ngwana tia na WhatsApp benga nga côté nyonso toza au participer. Si j'ai émission à lobi na olobela ngo ka na émission, so ina lobi siko gu ya émission ko sila. Lobi na rocha sujet to lobelela et salima wa passe na soni mais lobi zala en direct ataku tso ko loba na yo te mezala otala ndenge mission ko leka oyoka ne bande ko ba ko réfléchir tantôt ko peso pe goût vous avez na poso benga te obengi et ça la biso bien bozala brancher sur des shows de Nar TV ceux qui opposent s'abonner na nute talaka na sa téléphone na rouge fina wana ba komi s'abonner au s'abonner ceux qui nanda ko s'abonner otalaka des shows de Nar TV yoka des shows de Nar TV vérité sur vérité ni pour ni contre. Rouge comme rouge, noir comme noir. Ah, nous on est là. Yaya toko bimisa bango na poisa. Et c'est là qu'il y a eu nos humbles serviteurs.
l'homme de bonne foi. Ndeto Koutani lobby na 19h sur des shows d'Enar TV en direct. Merci. Des shows d'Enar TV. Pona koyoka bansango, sango ya mboka ye, basango ya Afrika ye, basango ya Europa ye, basango ya mokili mobimba. Des shows d'Enar TV. Pona koyoka bansango, basango ya mboka ye, basango ya Afrika ye, basango ya Europa ye, basango ya mokili mobimba.